Shalom, shalom, bandeko na ngai. Na méditation na biso ya tongo na lopo to leka na partage. Toko yeba to solola. Yesu azanan. Yesu azali nzambe. Est-ce que Yesu azali Dieu le Père? Parce que na Esaïe balobi. Mwana moko aza kobotama. Un fils nous est né. Domination nyo se kozala na se ya makolo na ye. On l'appellera Dieu le Père, tout puissant. Ye nani. Esaïe akosa to aloba vérité. Ba misusu ba pourquoi bo sambelaka Yesu ba mizima bazoloba. Ndeko na ngai. Toza ko partager yo poza na opinion na nga naza na opinion na ngai. Ba ndeko na ngai biso mo totangaki na utayi kopesa partage mususu wana. Le commencement oya Genèse na commencement oya 1 Jean 1. 1 Jean verset 1 eza na commencement. Na Genèse pe eza na commencement. Surtout que na Apocalypse pe ezali na mutuboka lobi je suis alpha et oméga. Ezali na commencement et la fin. Eza nini. Mais surtout koti na kati ya Bible bazo ba que Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas un fin. Aza ko tuta conseiller te. Bandeko na ngai malobo e trouble binote. Yango Yesu masia bana ko loba tango zaki sur terre lobi tika ete mitema na bino etungisama te bozala trouble te bondimela nzambe bondimela pe ngai. Pona ndako ya papa bifandelo ezali mingi. Haleluya. Ayebi likambo bandeki koloba bondimela nzambe pe bondimela nga. Pona nina bandeki koloba bongo. Potangu ba créaki yo na au commencement ya Genèse ezaleki na utayi ko expliquer que le commencement Genèse c'est au commencement toutes choses comme mabele banini. Mais en Jean chapitre 1 verset 1 tout le monde que na commencement toutes choses la parole existait déjà. Donc Yesu Masia azalaki na commencement ya nyonso. Mais mutu a créé Yesu Masia ezali Dieu le Père. Yesu Masia azali nani en réalité? Yesu Masia azali la parole. Azali même Saint-Esprit azali la parole de Dieu. Yesu Masia yango so toke na 1 Jean chapitre 1 verset 1 so toke na Jean chapitre 1 verset 1 toroya komona tina se tozo kita balobi la parole yango nde lataki nzoto to pesi yango kombo Yesu Masia. Liloba oye utaki na nzambe, liloba oye ezalaki nzambe, liloba oye lataki nzoto tango kiti na mabele ebengami Yesu Masia. Yango wana liloba wana ebengamaki Yesu Masia. Liloba oyo elataki nzoto. Bo to comprendre sikoyo place yango oyo tokoki koloba ke Yesu Masia azali nzambe to azali nzambe te. Yesu Masia azali nzambe pasa créaki biso. Parce que tango nzambe a créé liloba tozomona ana jabalobi nyonso ekelami na liloba ni eloko moko te ekreama en dehors ya liloba. Donc lokola liloba ngwana elataki nzoto tokoba nyonso ekelami na Yesu Masia eloko moko te ekelami libanda na Yesu Masia. Yango Yesu Masia tango azalaki na mabele oyo abana koloba ya solo lobi libanda na ngai ezali kufa. Libanda ya nini eza kufa? Libanda ya la parole de Dieu. Alobi suna ba alobi azo ibisa susu batalobi soki bomoni nga bomoni papa. Pourquoi bane koloba bongo abi tant que mon père agit moi aussi j'agis. Donc soki papa alinga loba likambo a utilisaka liloba yonde kolanga so lingo lobo utilisaka ni la parole. Yango ande tokelami ne lilingi na ye. Na ressemblance nyama lobaka te. Nyama lobaka te bande kolanga ozana Yesu Masia na kati na yo la parole. Parole de Dieu nyama lobaka te. Biso nde tokelami ne lilingi. Yango tongo nzamba sali nyama alobi te ke bo créer nyama ne lilingi mais yo moto zali lilingi ya nzambe parce que tu parles. Yango wana na ba osma desséché oyo batala ka Bible mingi. Yesu nzamba alobeli prophète alobi fils de l'homme parle, loba na mikuwa, loba, osali na puissance à parole, loba, tango fils de l'homme a lobi, li lobe latin zoto, alobi fils de l'homme, loba, loba souffle na banarine, osali na souffle de vie, tu es Dieu, elle crée un homme, oya salaki mikuwa, yango babaka osma desséché, mikuwa elataki mosuni, elataki nzoto. Ma sœur, mon frère, et c'est un mystère moko caché et révélé lelo na yo et que osala kanzam yango wana ba ebisi so na Bible. Vous savez pas que vous êtes des petits dieux.
Mais ozali lilingi ya nzambe, ozali photocopie ya nzambe. Okendake pa banganga koluka nini? Okendake pa bamarabu koluka nini? Okendake pa baprofeti kopesa bambongo lukaka nini? Kende pa baprofete solo bazali. Nzamba kolakisa. Akoki kolobela pe na kanal ya pasteur au prophète. Eza mabete. Mais baprofete lokuta bakomi mingi po. Bana na nzambe bapesi bango audace wana. Oyebi te, ma soeur, mon frère, place yo vanyana, oyebi te ozalaka nzambe en minuscule. Nzambe eza nini lelo? O Yesu aza nzambe te, Yesu aza nzambe te. Ndeko na ngai, parce que ozangi connaissance. Yo moko oza nzambe. Yesu lobi boyebi te bozamba nzambe, tu peux créer. Botanga kaka Bible lokola slogan, lokola récitation, ma soeur, mon frère. Pourquoi Yesu Masia yebisaki prophète wana teke zelanga na loba po misunyela talobi fils de l'homme omoni nini ona moni mikuwa ekauka alobi fils de l'homme est-ce que mikuwa wana ekoki kozwa nzoto moto take moto alobi yondo yebi nzambe alobi ngabe na yebi mesko na alobi ke yoko kopesa ngo nzoto ndeko nango ko kopesa mwana na yo vie mwana na yo afani na mbeto azako bela olobenga ka pasteur tu peux parler déclarer eloko ekanga biso to déclarer masumu masumu tango bokendake pa banganga est-ce que nganga bimisa komba moko voiture o abimisa komba moko ndaku to bomengo zoluka nganga lobaka kende ekosalema pona nino zotosa loba nganga yo moko zotosa te okokopesa mwana na o vie mwana no azobela pe otelemi o déclarer comme na ba osement desséché comme na ba mikuwa o ebotaki misuni fils de l'homme parle. Bimisa souffle de vie. Okoko souffle ba narina mwana na ope abiki atelemi mama, papa. Okoki kozong sa pe vie na bomo ina yo. Déclarer ba bonne chose na bomo ina yo. Pe okomona yango. Balobi nous sommes comme notre Dieu. Balobi notre Père a créé il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Il dit un mot, la chose arrive. Dès qu'il ordonne, la chose s'accomplit. Okoki coordonné. Fils de l'homme parle. Lobana mikuwa. Lobana mikuwa elata nzoto. Mikuwa elata kinzote. Tosa kimwana na moto. Alobi fils de l'homme. Souffle na narine nango. Arme mobimbe bimaki wana. Ndeko na ngai. Yesu Masi azali nzambe. Mais azali Dieu le Père te. Yango alobi. Bobati sabatu na kombo ya Dieu le Père. Dieu le Fils. Et le Saint-Esprit. Pendant trois divinités ya nzambe wana bazali. Ezali nzambe moko. Yango nde ezalaki na création. Yango mutu étape na oya nzoto. Mutu wa kelami na lilingi na nzambe. Il faut azala na Père kati na ye. Il faut azala na liloba. Donc bon papa, il faut azana katina na Dieu le Père. Il faut azana Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Donc mutu faut azana liloba ya nzambe. Il faut azana molimo mo santo. Tata mwana molimo mo santo. Yango Yesu abaki oya konzimela nga pe ko sela nga na ngai na papa na nga toko ya ko vande pa na ye. Po esprit ya nzambe za deja na kasi. Bande konanga botanga ngo lokola récitation te soki otambolaka na kobanga nzambe papa mwana molimo mosatu bakoya kovanda kati na yo alobi parce que moi et père nous sommes un tango papa na nga za koagi nga pe naza koagi bande ko akosaki te yo pe soko ozondima ya Yesu Masia yo na Yesu Masia boza un alobi yango bozali héritier na bozali héritier ya père et co-héritier ya Christ. Héritage yo zwa poza la mutu eza po nzambe asalaki yo oza na image de Dieu. Ndeko na ngai tika komikosa pasteur zongela nzela ya liloba évangéliste prophète na bino bozosela nzambe na lokuta bozongela nzela na liloba. Yesu Masia azali nzambe azali le créateur. Le créateur pas de Dieu le Père mais Dieu le Père a créé la parole son fils unique. Et son fils unique, la parole de Dieu, nous a créés. Et rien n'a été fait en dehors de lui. Lui, c'est qui? La parole. La parole, oh, il a été qu'une autre qui n'a pas topesi ango kombo. Pour moi, na soka botami, ba pesa kaye kombo. Topesi e Yoshua Mashia. Jésus-Christ, le Sauveur. L'envoyé de Dieu. Dieu a envoyé sa parole. La parole nous a guéris.
Yango lobi, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité c'est quoi? C'est la parole. Tu as été créé par la parole de Dieu. Alors rentrez à la parole de Dieu. Tosa liloba ya Nzambe. Pona yo o créami vérité yango wana. Soki oyebika kotoso yebi ko kabona na masumu okomona alobi Pierre alobi ne baye ko batunye batu bazo bayo zaeli batu mino bolobi yo nazana oza envoyé de Dieu. Nzamba tindaki liloba na ye. Balobi, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Son fils unique, quand Dieu t'a aimé le monde, il a donné sa parole. Tengu bino boloba na nzambe loba liloba moko ngolu eko fuluka. Ezali nzambe loba liloba nzambe akolobani loba na Yesu Masia ngolu e fuluka. Yango moni Yesu Masia loba ki tout ce que vous demandez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le voyez s'accomplit. Soki bosengi na liloba. Soki bosengi na liloba yeba ke kokokisama. Osenga kanani na munoko na yo. Alobi bosenga kanzambe bozwaka te parce que bosenga ka papa mal. Vous demandez mon père avec vos péchés. Ozo senga nzambe pona lisumu pona ba désir na yo charnel. Le royaume des cieux ezali royaume oyo bokonzi na nzambe ezali bokonzi oyo evandi kati na masumu te. Tangu Jean amonaki emoniselo amonaki les 24 veillards na 4 êtres vivants na le milliard de milliers des anges sont tout autour ya trône na ye. Le royaume des cieux baza ko boaka ba 24 veillards baza ko boaka motole baza ko boaka ba couronne na bango balobi ozali saint saint saint. Royaume de Dieu ezali entouré kati na sainteté na purification. Yango ndeko nanga tangu yo za ko bondela nzambe avant on s'approcher il faut on se sanctifier pour okota na royaume na ye pour être libondeli na yo endima maliboso ya Père. La sanctification. Bible zolo basa la sanctification et la purification, personne ne verra Dieu. Parce que notre Dieu est saint. Yango wana nazo pesa yo secret. Avant yo fukama au bon de l'ensemble. C'est purifier nano. C'est purifier. Pour être au kota na face ensemble. Pour être prière na yo e yo kana. Tango zako bondela. Bondela kaboy. Ofukami nzambe na bomoy na ye liboso na yo na sengi makila na yo epetolanga Yesu Masia. C'est ça que ce que vous demandez à mon nom. Croyez que vous l'avez reçu. Makila na yo epetolanga Yesu Masia. Nazali moto motahu. Oyo atambusama nekobo. Oyo atambusami na kofinga. Oyo atambusami na kohina. Petolanga pona kota na présence na yo. Wana ezali lokola olongwesko na parvi. Ozali ko kota na liesen. Tango ko kota na liesen, obani ko belela. Makila na Yesu. Obani ko belela molimo mosanto. Aya ko kota kati na bomo ina yo. Tango molimo mosanto ko kota kati na bomo ina yo, et ko pesa yo accès à lieu très saint. Parce que molimo mosanto ezali l'esprit qui sonde même le pensée de Dieu. Et sondaka pensez à Nzambe molimo mosantu tango yo koza couvert par le Saint-Esprit na ba prière na otango za ko fuka mapekati na humilité nde Yesu molimo mosantu akoyebisa yo lolenge nini yo ko bondela po o recevoir eloko yo ozanango tango molimo mosantu akomema yo connexion na kati na pensée de Dieu okomona bikamwa. Ça c'est le miracle qui produit okomona sikoyo makambo yo zo senga ozwi yango pe yo lobike prophète mutacholo boko. Ndeko nanga na pexi ba prophète ba pasteur te. Yesu Masia le baki bo bondela. Père, notre Père, nzambe na biso papa na biso zali kolo. Kombo na yezu alokumu. Kombo bokonzi na yo eya. Limbisa mabunga. Donc asi ala kisi biso formule. Royaume des cieux, balakisa ki Jean. Totanga kango, oh les 4 êtres vivants, les 24 veillards, bazalaki, oza koyoka bazolo banini kaka mosantu. Yo kokota place ya mosantu kaka bongo bandeko nanga. Okokota na désordre kaka ndenge wana. Na désordre nyonso, oye kaka baba. Non, ndeko nangai. Yango nzamba alobaki na Moïse longola ba sapato no humilie-toi parce que lié oyo pusani eza lié très saint. Est-ce que
Moïse amataki na ngomba na pe bato nyonso bamatakati. Mais tango présence nzambe ye wana e komi place moko epetolami. Ndeko na ngai tosaka berere na ba prière na biso. Balobi les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Nakati na sena moi oyo mutu tango nyonso toza kokweya yango tango fuka mabolongo na po senga eloko na yo initi kokende pa ba prophète okoki kokende za mabete kotumisaka pasteur Mosai na Nzambe nyonso te yo moko avec sincérité du cœur. Balobi la chair est faible, l'esprit qui vivifie. Tom soko okanzo to bolembu benga na molimo mosanto. Oko banzambe limbisa ngo bengi molimo mosanto a fortifier yo. Po satana so alinko zwa biso, alembisa biso liboso na mabondeli. Ndeko nanga zala mwasi pe mobali ya mabondeli pe oyo aza kotanga liloba na Nzambe. Okombona biloko nyonso ya mikemike wana ko s'éloigner pa ina yo pe yo kobikisama. Nzambe apambola yo uta likolo na lola na ye. Nzambe apambola ma sœur mon frère yo mto uti loba o changer modèle no ya kobondela o changer modèle no ya kokumisa Nzambe o changer